Les amoureux de la bonne musique, bonjour, bonne nouvelle. Désormais, mon catalogue est dispo sur Sony Ethernet. Soyez branchés. Allez consommer, comme d'habitude. Faire égale à Jésus de Niance, les padres. On va sur le Oh yoga, mame, yaga, mame, yaga, el logo, joie, yoga biso, ok, yoga logo, mame, ya, asoko logo do, dendo. Mafuma dendo. Ale dendo. Mafuma dendo. Ama mes tombés, les amis tombés. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba na Kinshasa, Katazoba na Brazzaville, pourquoi pas na Angola, Katazoba mikili nyonso. Topesi bino mbote bayeba zwi libaku ya kolanda Katazoba na minute oyo la chaîne Nabiso Boalwood TV avec la goro du temple Eagle Woman, la mère des aiglons, la boalisation, l'électron libre, Mwana Changoyo. En tout cas, mbote belé de partout où vous êtes en train de nous capter. Mbote comme la bino et belé et sengoya trop. Koyeba que bozalaka vraiment ebele ya Rolanda biso et puis boza partout na mikeli nyonso na ba continent nyonso kitoko na elengi. En tout cas, plaisir y a trop, nouveau numéro de Katazoba, on est de retour pour vous et on sera toujours là pour vous. Boalwood Family, Warriors Family, eh bien, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mwana chango yo kina nango dusema mwana chango yo kina nango dusema Kinshasa makambo jour J-1 position côté ba voisin et eza ndenge nini nga lelo na ye vraiment kaka pona ba golo lelo émission oyo na ye kaka pona ba golo position ndenge nini côté na bino na ye penza kaka pona ko checker position côté na bino jour J-1 ba warrior tout bazar au CPLA. Nous sommes le 1er mai, fête du travail, bonne fête du travail à tous, bon férié, tous en abandaku, ma famille, en amis, et nabi ke ba warrior on so lelo le 1er mai, ba bon sa bilamba, ba veste, ba manteau, mais tout ce ba déjà ba train ba se déplacer pour la journée à lobby et ba golo siko na minute onde ba vandi na ba palais. Donc journée à lelo le 1er mai, mututu aza warrior soit na kati avion, soit na train, soit na métro, aza na ba course, aso ba bilamba azo préparer makambo. Ba bon sa ba suki ba na ba salon. Ka journée à lelo eza pasi po mona warrior aza na ndaku avandi distrait. Donc lelo pena warrior tout aza en mode préparatif ya lobby samedi na dimanche. Le 2 na le 3 mai. Siko tunanga nini na minito ba golo ba na palais ya osakanate. Chombo na maboko, télécommande na maboko. Donc golo aza na temps ya kotala ba émission tout na internet. Mais ba warrior minito ba na tante parce que mitu ekomi likolo, mitema ekomi likolo. Ozomona do ba émission tout au côté sa mikolo yo. Batu ba otala ngo mingi so tali bien ya ba golo. Bagolo mutu baotala ba émission mikolo parce que bana eloko sa te bana place a okete warrior ekomeli moi pasi po avanda benata l'émission parce que mutema déjà comme obeta lobby déjà makambo ezo banda donc ero warrior asuyete elamba ndelamba abongisa aluka muta kotikela bana asala ba programme et en tout cas na minute warrior a mutu likolo ba warrior tout baza en l'air bato bavandi na ndako baolandela ba émission na ba page ya ka bagolo bazo souffrir neti bakufa
na page ya Tangawisi kuna na moni bango na commentaire ekeye zongi osanti pe ya bato bazo souffrir. Bagolo souffrance pe ezalaka modulable, est-ce que boyebi? Souffrance pe ezalaka modulable, oko module pe souffrance, okondisi yango, odiminue yango, souffrance pe ezalaka modulable. Donc boyeba na ko moduler ba souffrance na bino po bo souffrir makasi. Niveau bo tia na ba commentaire to sentir pena kaka bino ko bozo souffrir mabe. Depuis c'est bino semaine à douleur et bandi. Donc semaine oti mois de mai mobimba bino bozalaka na ba tension na ba makayabu parce que fali après Stade de France makamba minene lisusu ezali. D'accord. Alors, jour J-1, position côté bana mai ya bovan ezandenge nini. Namoni na page moko batie photo Maduro Ferreira azana tableau logo la prof azopesa cours bakomi cours ya rumba et puis na ba batie bakombo ba musicien oyo bavandi. Soki boye bakate Gaulois asi andima défaite na ye face à Fally Ipupa Tongo. Makambo bazo koka kozwa te na vie normale bakoma kozwa ngo na nzela ya ba photo ya intelligence artificielle. Donc Gaulois faut kumisaka nzambe nde nzamba sala mundele et puis faut kumisaka mundele ndenga sala technologie. Ndenga sala internet na ba application. Parce que Gaulois niveau azo se consoler na IA toza na idée te. Niveau ba Gaulois bazo se consoler na IA, en tout cas vous n'avez pas idée. Gaulois azo se consoler makasi eloko nyonso bazo ko sala te na vie normale basala yango sko na IA. Omona bovandi ka boye bazwi batie faire photo moko boye batie na kiti moko boye. Omona bazwi batie likolo ya Stade de France, bazwi batie na U Arena. Bovanda ka boye babimisi photo moko boye azopesa cours. Impossible na vraie vie. Yana isa bino via ba Gaulois eza lokwa bandoki. Ndoki na buto akoyebiso na ba car na ba immeuble tala ye na moi. Elambe pasuka azolia bien te ndaku na ye ezotanga ndaku moko mabe mais na butu joana azana ba immeuble na ba car. Vie ba Gaulois eza ndingwana ba lokwa bandoki. Na vraie vie boy na normal basala eloti bakoka eloti. Mais tala siko na vie ya IA. Na vie ya IA faire ici à Beta Stade de France. Na vie ya intelligence artificielle ici à Beta U Arena. Na intelligence artificielle à Beta qui Bercy 40K. Au monnaie, na intelligence artificielle asali ba stream ebele. Wana na vie na bango ya intelligence artificielle. Soto yesi ko na vraie vie bazala na eloko te. Yo belle voix. Yo grand chanteur, moninga za faux chanteur. Ndenge nini ba plateforme na bino ya Spotify. Foto ngo kuteza wapi. Fallait a combien à 2 millions. Ozomone, depuis que l'album XX et Bima, ba auditeur bazaki 1,9 million, ba komamba moko 2 millions. Cependant, belle voix akangamaka na 300 et quelques auditeurs na yewana bayoka ki na Spotify. Yoza na belle voix, oyembaka bien. Ndenge nini batebele bazokoka koyoka yote na Spotify. Parce que c'est toi qui as la voix, c'est toi qui chantes bien. Il fallait yondoza na ba auditeur ebele ba yoka yo bien ba peso litoi. Parce que qui dit les auditeurs, qui dit litoi, bato ba yokaka. D'accord? Siko bazokoko yoka yo ebele te pourquoi? Banda bobanda na Spotify. 2,4 millions auditeurs. Na 185 900K auditeurs. Ngakutu na tila ki 300 et quelques. Njoka zo bunda na 185,9 mille auditeurs na Spotify. 185 900. Na 2,4 millions. Bozomona, ba écart eza partout. Ba écart partout, ba écart. Yo belle voix, oyembaka bien.
Ce qu'on a Spotify, ozo kokozwa batu ba yo kayo ebelete pourquoi? Ah oui, comme ils au samedi à annoncer date. Lobby samedi le 2 jour à Stade de France. 4 jours ya pour na rapport annoncer makam ni ba jour à fali. Lobby ezali mukolo, lelo peza mukolo. O annoncer te faut annoncer ka les 2. Ozo mona ki peleke sango. Ba commission sous kimbangu. Kaka batu no ya intelligence artificielle. Batu mobimba ba vivaka na IA. Ba commission sous kimbangu. O mvuluzi o kimbangu ya rumba. Ah papa, bo aussi ça va photo. Boza ko avancer te banda bokangama na 1185 000 auditeurs bovanda kawana. Makelele belé na ba réseaux sociaux même muta ko pesa bino litoité na Spotify. 180 auditeurs on a siko combien ça ya ba écoute ya ofele, combien ça ba écoute premium. Ozomona parce que na Spotify il y a les écoutes ya ofele na ya premium. Combien on va voir kakango en payant? Ozomona combien on va yoka na banka kazo yoka ni kaka? Combien? Bozomona makamu ka yo prof arumba obimsa album boy ekokana na onka atena ya muninga. Okoganga oyembe osali ba featuring tout okoma na okati. Osalaki ouragan awa oyembi na malage. Bozo bunda na 6 millions. Fallait yembi kaka MH yemoko sans featuring rumba pe kaka. Bosali ba clip. 2 ans na chaîne YouTube. Fallait comme na 66 millions. Yo ozo bunda na 6 millions apamba. 66. Dans 6 na yo yana kati ya 66 millions ya fali. Bozo mona makambo ngo rumba yo kuto yembi na malage me kangamika na 6 millions. Fallait yembi ka yemoko MH Marie-Hélène. Amour na yo nzete ya mbila. Epesi mbila epesi mafuta. Epesi ntsamba pena pose linda lala. Na matanga na feti ata bakati yango epesi mayebo na makokolo. Amour na yo soki ezakisi ebisanga nga bakisa ba rituel posora kolinga yo ezala nazana nga ivrogne ya bolingo nalangwaka se na bolingo na yo me bakisa encore et toujours ba tendresse maman oyebinga nazali amoureux de l'amour bolingo pesanga tu es celle qui est pour ma vie. Près de toi maman je ne vis que le bonheur. Et ça le même bonheur n'est-il na paradis. Chaque matin bah je t'aime na oh bakira chaque nanga oh éclaira ba journée sombre ya vie na ngai lovenga ye Marie-Hélène. Lambelange lubu oyo nga lingaka omemanga na paroxysme d'amour odopanga ye Namour no MH Bandana Marie-Hélène Akoma ko vivre na paradis. Bon guitare moko ebetaka na suka nzembo ye tendendendende kote baka Zolando fusu Willy ya Willy yo guitare moko ebetaka na suka ya rumba Marie-Hélène oyo ndesika na mona ke oui Fali pena rumba ebo nyoko la rumba 66 millions Marie-Hélène soketa la ouragan ya ferry ata mo pepa ouragan nazalaki oningana te ata vague océan nazalaki toujours lelo komi contraire oh amour potingambo et s'évaporer kadi mashinga oyoka pe malage apesa nyonso na nzembo me bakangamaka na 6 millions. Fallait ayembaka ayemoko featuring kutu te Marie-Hélène comprendre lovenga ye Marie-Hélène 66 millions rumba na rumba. Moi na bovan sa maman aventurier na musique le comédien de la rumba congolaise yewana. Makelele belé kogange belé nga grand chanteur nga vrai chanteur
oyoka na te ndeni bato bazo linga koyoko te bazo préférer bayoka moto ayembaka na pasi bato baolinga na bango koyoka ote Spotify yango wana. Les mêmes auditeurs qui sont sur le Spotify de Fally, les mêmes auditeurs qui ont le Spotify dans leur téléphone, ils peuvent facilement aller voir aussi du côté de Ferry. Parce que Spotify est une application. Si vous cliquez au côté, vous allez défiler au monde d'artistes et tout. Au monde d'artistes et tout, au monde de Kofi, au monde de Tutu, de Inosbi, de Ivoirien, tout le monde est dans Spotify. Sur 2 millions, on a Fally et Sili, on a Ferry. 2 millions. Quand les gens ont le tout ba chaîne YouTube ndenge nini batu bazokoka koya kotala ba clip no ebelete parce que ba chaîne ba plateforme ba application ezaka na frontière te c'est-à-dire ça te ke lokola sokoza soki da Allemagne obanomona ka Fally obanomona Ferry te non soza na États-Unis obanomona kaka Kofi na Fally obandomona batu musute non. Les applications sont sans frontières. Kwa nyoso ya planète orozala soko koti na YouTube tu verras tout le monde oaza na YouTube loba za na YouTube te loba artiste ya fungola chaîne YouTube te artiste nyoso oya fungola chaîne YouTube kwa nyoso wa monde orozala soko koti na YouTube aomona yi eza pete ke lokola yoza na secteur wana pour okoki komona bata Congo te eza bloqué non ezaka bloqué te tu peux être un américain so okoti na YouTube na yo ya américain obeti Ferry a obima siko bazo koka koyoka yete pourquoi bazo koka kolanda yete bazo koka ko suivre yete na sina yebisaka bino ce n'est pas parce que tu prends un produit tu mets sur la table du marché qui est forcément au côté ka qualité ezo compter il faut essayer ça pe mutu ozomona c'est pas parce que yena wenze na zandu otandi mesa ozibita boche likolo que forcément oteka ezala ya qualité ya bien ezala na prix ya bien ezala pe bien et attirer mutu pe ezala na besoin nango c'est ça okotanda mesa ozibita bepola otie wana mutu akoya te banzinzi na banzinzi batu baoleka ngo ka aboyi ozomona donc l'artiste bazar logo là bas produit ce n'est pas parce que tu chantes que forcément mutako sepela na koyoka yo non ou ce n'est pas parce que tu chantes bien que forcément batu faut ba sepela koyoka yo non il faut intéresser mutu tu n'intéresses personne mutako yo côté to yembi bien ozomona Fally intéresse les gens quand ninga yemba wana il intéresse les gens yango bayaka oyokai eza loga produit na mesa so sepe singate na oyate otekanu otie ticket otie prix eza nango pe pas mal menga so sepe singate na oyana ngati et neti Ferry a produit oyo so botie na mesa il n'attire pas beaucoup du monde ayemba ne bien asa makam na ye mais mutazo mon intérêt te na ya oyoka Ferry dans oyoka nini il chante quoi il propose quoi il fait pas rêver il n'innove pas ozomona ayembaka banzembo ezanga sens c'est l'amour Jésus Judas Iscariote a vendu Jésus ezanga mutu na makolo ye wana kopesa batu cours ya rumba akopesa ba musicien cours ya rumba ba rumba oyo Fally azobete do kamola ye akopesa batu cours ya rumba yoka rumba ya MH oka suka na rumba ezaka nzembo wana Marie-Hélène ya kopesa batu cours ya rumba ye moko azobundana nanu mpo barumba na ye eyokana mpo ebeta ata bavie ebele azobundana cours nini ya rumba ya kopesa moto est-ce que Ferry si asala rumba oyo eleki Aziza ya Luciana de Mingongo jamais rumba ya sang bleu ngamona na ye makambo soki nalobi nalobaka ye ngayo na ye makambo ebele soki nalobi nalobaka mingi tango mwinde ezalaki te o Elize ezalaki na bongo te ezalaka soki nalati na bimi oromunia na miso ya bato bakomisa ngai soki napesi bango nde mokongo bakomi kosasanga na radio trottoir
bazalaka clair te pona nini bakola na complexe ka baboma bilobela na balangage na bango yanga nini naza te naza kuna te olo anga aziza ye moke kuna ve aziza tala omoni photo na bino botie fera opesa batuku ya rumba yango pende tindinga na sala émission oyo la sali pene émission oyo ka tango na moni photo wana tala bagolois bokosamaka Ferre c'est un bon chanteur d'accord mais c'est un mauvais compositeur c'est un simple interprète c'est un mauvais musicien un mauvais compositeur c'est un mauvais tout ala kaka aka bon interprète bon chanteur c'est tout yango moni tango bazaki na maison mère to bande ko préférer bango tango ba komi na carrière solo et komeli bango compliqué Ferre ana voix oyo il faut wera moko azala wana agida kaike yokota tika ya aleka après yo bima te yo vanda awa ya leka likolo yo yaka na se Ferre ana voix oyo il faut ba gida kango azana voix oyo il faut ba gida kayango yango moi depuis akoma ye moko akoma ko galérer on préférait Ferre ya maison mère on préférait Ferre ya le marquis mais Ferre ya carrière solo et comme tantôt plutôt Ferre ana rumba intemporel te rumba moko intemporel ça dit que rumba moko ici la kate pendant le temps tala fali à ça la émission na bakolo states toute la vidéo ango fali à ça la émission a commis sa vie madilou c'est pas pour rien osomona ko beta musique talent eza meso mayele eza te e bando limité yo le gars il a du talent il a une voix mais mayele ndé limita kai omoni vidéo wana na tcheli bino oya mama e mafuma dendo ba tcheli instrumental à improviser on sentit que l'artiste est nul même na impro. Ce que j'ai fait, comme je suis gentil, je vais te proposer 2 instrus, tu me diras sur laquelle tu te sens le plus à l'aise. Okay. On va sur Oh yoga. Mame, yaga. Mame, yaga. El logo. Joie. Yoga biso. Okay. Yoga logo. Yoga logo. Mama. Ma ya asoko logo do. Dendo. Dendo. Mafuma dendo. Ale dendo. Mafuma dendo. Bozomona. L'artiste n'a que la voix, c'est tout. Mauvais compositeur, mauvais improviseur, sotokolo bango bongo, mauvais musicien, mauvais compositeur. Azaka interprète, fait azaka bon interprète. Au komeli nzembo oyelie et puis faut ala na wera moko na vie na ye o banda o guider ya moni bazaki beaucoup plus intéressant et pas wera tant ba koma bango moko to koma otala bango kabwe parce que wera moko banda ba ki yo yembawa yo yakawa yo vanda yo beta koto azara susti bateli instrumental OK improviser mais faut botala biloko azobimisa na improvisation pour mona ke na kati ya mutu eloko malonga ezate omoni improvisation ezalaka eloko ezovanda na kati ya mutu ozomona impro eloko ezovanda na kati ya mutu soko lingo yeba mutu nini ezalaka na kati ne tinda ye a improviser parce que improvisation c'est eloko o prévoir te obongisaki yango te babiso ka yemba oyo kobima na kati no yango wana nde ezalaka na kati nao oyo kobimisa na minute wana yango nde evandaka na kati nao yoka mama zwa yoke eloko ya bandele ngo ata 10 fois wana zoluka siku na oloba nini dendo mafuma dendo mama yaka ezwa donc mauvais compositeur ozomona do ye fois yemba ka ba guida ka ina vinayi alors to ka siko ba propos fali pour paloba par rapport ya ndenge nini asalaka banzembo pour comprendre que bozo kumisa mutu moko boye bozo tchaye na piédestal moko oyo azati akopesa batu cours ya rumba ngana lobango Ferre avant kota quartier latin si yembaka banzembo lokola ba robot botala nzembo lokola robot ba voko eza na kati botala structure ya nzembo wana Ferre azalate
tala mwana mbalo na musique ko aza na eloko akopesa moto te comme cours comme leçon ye moko il a beaucoup à apprendre tolanda na ofali après tozonga na pakola couleur ne tombera jamais même effort ya koyoka alandela texte thème ezala moko anango te donc ça dit même batekele nzembo abosango te so batnet babiso batoelinga chant na yo mo je mo comprendre ngo oh mais c'est bon na yaki nango yango ba problème sur la simba mutu tabi yaki na pesa fali nzembo jour album mi yaki nzembo a reconnaître jango c'est exact nzembo exact musumba yobi ah amonika mutu na ye c'est ça on dit il faut prendre son temps il faut quand même que attendre yo lukando sala nzembo ou bien bon nzembo après tu les simbité na ngoma nzambe mais tout est passé à ma carrière que va rattraper hein. En tout cas je n'ai pas de souvenir que Michael Jackson a mis un album Mirataka peut-être ma vente aux en moins mais qu'il raté Penzaboy je ne pense pas la première vie Michael Jackson va on a kem sikato na lukaka artiste moi Congo allez artiste ni wa Congo bin album Tina Suga au saka succès ma droit ba vie Madilu donc on va pas vie Madilu à ça l'album Miratata à ça l'ensemble Miratata donc alors topakola siko couleur na kati ya émission oyo Fally Ipupa azo expliquer comment artiste mosusu basala ka même pas ba effort ya ko veiller na texte so ba osala banzembo do ba eli nzembo azo veiller même pas texte na ye début nango milieu nango na fin ezala cohérent et lo thème moko ozo mona défaut wana eza makasi pa mona bova début thème mosusu katikati thème mosusu suka thème mosusu nzembo lokola bitoto on dirait liputa kizoba zoba ndambu super ndambu ya mai soki ya nini maputa vert liputa rose babambi lo elamba kizoba zoba banzembo aferi il ne veille même pas na texte de so tekeleka nzembo ka ndengo ye na ndinga oyembango atala te a faute eza a cohérence eza te a erreur eza yetaliete kaka interprète bon interprète mauvais compositeur ozomona et puis tant fallait atangi ba musicien ou ba rata jamais ba album atangi vie Madilu ça c'est pas faux Pepe Kalena Madilu moi je vais ajouter Koffi Olomide abo tangaka vie quadrapo te yebi ke bayoka na te mais Koffi Olomide en fait partie ozomona Madilu système akina ba rumba moko obike ba Madilu bana ba rumba intemporel o faire anango te ça dit rumba moko esila gati ba ne ezoleka ba génération ezoleka so rumba ne beti o satika elengi kitoko epesoka bien eloka ba sele kolingana lingaki yo sele ba témoin bazalaki te na mituni solo tokabwani mikolo mibalenga na kamwa nasala nyonso mpo nazwa yo zabolwa ye kokabola biso amekite aleisa yo mbuma sele olandi mabe vasala somo vertige salinga sele motema eziki makila nzoto esopani molimo ekomi kaina mongali yena mongali minakufa na mabaya moto na moto bakutani bazali se kobenda bolingo na makanisi yeye mama yeye nganda sila nalingi bayeba soki tolingana nalingi bayeba basusu basala zuwa sele motema nanga ya bolingo ebongi odeside ya motindo wana sele batela mibeko nga na kopesa yo soki obebisi lelo bango baseka nga Madilu balinganga mingi na quartier tina nini basalelanga na yo likita bozoba bozoba barumba intemporel yango na feti okotele morobina faire n'a pas de rumba intemporel tala sele na feti okotele marobina meza ya kala Madilu eza na barumba intemporel Koffi eza na barumba bachacho intemporel vous comprenez faire eza na rumba moko te na niveau ya sele oyo ya vie Madilu ana rumba moko te na niveau ya Aziza oyo ya Luciana de Mingongo aza na rumba moko te lokola ya papa wemba rumba moko intemporel azala nango ezala nini
rumba nini ya papa embezaka intemporel oyo esilaka te boye ozomona rumba lokola yesenga rumba nzembo ya rumba tala moni bino fere ana ba rumba te ya makasi neti ba pepe kale zo rumba lokola Michou Michelina likambo mishu ya motema nanga tongo na pokwa nga na kati ya bwale yoko kende yoko tikaka mawa awa na kati ya motema oyo emesene kobeta pona bolingo ebeti mbangu pona pasi okolilisanga pona nini mishu tosalaki bolingo kosakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola likei bapesi yo simba longolanga loboko na litama mishu emeseneki te kopangusa ta pinzoli rumba lokola Michou Michelina ekoti sikoyo mama na ngai kalabo Michou Michelina chérie oh, mama yokelanga namoni pasi ngodie kaka ya lolango si anete mwe doriase Michou ya bomwana motema na ngai saye soki nakomona yo Michou Michelina mama ndimelanga nayebisi yo soki oboyinga Michou okomema lisumu apamba wana ye moko sikoyo ayemba sikoyo tendededi place sikoyo erapelanga MH ya Fali namona guitare wana ondire Michou Michelina ya Pepe Kale wana ye moko sikoyo abwaki na kati ya nzembo abi tango oyo bino na ba Laurent Kadogo bozaki omela biberon rumba Michou Michelina mama na ngai kalabo Michou Michelina wana suka sikoyo moka bwaka konginda yaya fera na ba rumba intemporel boete de rumba oyo ya Pepe Kale ya Michou Michelina erapelaka nga sikoyo MH ya Fali nayebi te soki asinspira kuna me eza pena na bakilo moko ya rumba yango moni 66 millions fere na malage babundanaka na 6 millions Ouragan 6 millions MH ya Fali 66 millions pour ça okoti na kati ya MH odayoka yango na esprit ya Michou Michelina ya Pepe Kale sikoyo yo koya kopesa bato cours ya rumba yo moko ozobunda wana na barumba intemporel te bagolo botikaka komikosako botika komikosa moni bino bozaka batanzunzu na monoko makasi ngam naso bina vanda bina ba analyse na bana bina kolandela makambo musique ponga nayebi nga nayebo yemba te j'ai une voix mais nayebo yemba te nayebi gamme te nayebi note te mais je sais apprécier la musique et puis nayebi mo makambo musique donc naso na bina banda kolandela pena banzembo ba rumba na comparer na faire par rapport à ce qui a déjà été fait sur le plan discographie na musique congolaise faire abemi na mamba makasi te tokipa na biso bino te totika bino ka boloba so na biso ko na banda na kolandisa ba analyse ya lakisaka ke faire na encore rien apporté na rumba bolela botangela nga rumba nini intemporel ya faire na niveau ba sele oya madilu Michou Michelina ya Pepe Kale c'est-à-dire que rumba moko so tcheka na fête boy ata ba nesi eleki ebele mutu fois telema asimba partenaire babina ofere anango te fere anango te asala banzembu na ye ba Mercure asala ba banzembu na ye ba rumba nezi ebele ba rumba fere za intemporel te aluka nanu a travailler sur l'intemporalité ya ba rumba c'est-à-dire asala ba rumba moko e koleka kate ba ne zo leka meso zo yoka ngo fuka utele mobina osomona aluka na osana ba rumba na lo intemporel faire ça na ba rumba intemporel te anya na banzembo bien mais ana na banzembo te oyo ekangami batu ke génération zo leka yango eboyi kolongwa loka ni asoso na semela sapatu comprendre koti pene ekangami elingolongwa te osomona asala nanu
rumba moko ye kokangama bato ndenge wana ole bosalaka bafoto ba iya ya buzoba bato bavandi ye azopesa bango cours to bando landela artiste moko to bando comparer siko barumba tozwi na texte tozwi na kilo ya nzembo tozwi na guitare faire abima l'échec ti tota la voix te tota la chanson rumba la chanson parce que mutu na voix na ye mutu na timbre vocal na ye et ça plaît à qui ça plaît mutu muso asepela na timbre fali melingane ya faire te mutu muso alinga timbre faire melinga ya fali te wana kuti ya problème te mutu muso asepela na timbre wata ozomona totala ba voix te totala la chanson c'est à dire comment ko sala nzembo bien guitare ebeti kitoko texte vandi bien mongongo yembi kitoko makambutu eke bien tout banda siko comparer ba rumba chaque artiste na génération oyo na ba rumba faire boya risque bomona benake mwana mai na asali lo te bon rumba papa imba intemporel banda oluka oba imba na samangwa na polidare ne matika basala ba mesana koti ya zelo na los référence nakayi ko bina na référence ozomona soki nazongi kuna epai to bandaka ngai na yo kokamwa te eloko yo la molo endima niongo te mwana mama motema nanga ozokisi etikali nango barumba lokwa référence barumba intemporel ozwi feu de l'amour ya JB feu de l'amour yango na pona nanga Amida eza intemporel même soki toboyi wana ozwi kaka Amida la planète venue, la planète des amoureux. Tu verras qu'il y a les artistes qui ont des rumba intemporels, mais tout comme pas ferré, tu risques tout zanga pour na rumba ni intemporel et pas ferré. Ozomona, tout looki pena bien, banzembo intemporel et pas ferré, tu risques pena tout monde en ngote. Mais pourtant ça la pe banzembo bien. Donc faites attention na ba prétention au boyaka na ngona ba réseaux sociaux. Comme quoi, il est grand chanteur, il est a plus belle voix, il est des professeurs, il y a rumba. Tant au côté de la discographie, aux attentes rumba, moko intemporel, le rôle la référence, il y a Papa Wemba, ezate. Aux hommes, ezate. Barumba intemporel, lokola, Ousmane Bakayoko ya Carlito. Ousmane laka opesa kingai, nakoya lelo na pokwa, notre rendez-vous de l'amour. Ça, c'est des chansons intemporelles. Atabane le qui sont yoki ngo foté les mobiles. Ousmane Bakayoko, Don Padrino. Wapipe mayango ya koswana na mbanda Don Padrino. Oyakayo moko na pokwa bébé. Lelongo ambiance. 5 sur 5 bisengo ya Brazzaville et komungandiko. Telle des chansons intemporelles. Ousmane Bakayoko ya Carlito. Azana banzembo ebele me wana nde siku eza référence. Faire au risque azanga banzembo a référence. Ezati. Soto kepa fe na biso bozi okuta la reine de Saba. Ozomona. Donc chaque artiste a kanzembo ne moko ya référence. Et cause à l'album tout est simba, banzembo tout est simba mais moko kaka o ezala ka référence bena ki intemporel ya le kate. Akangama batu lo wa nie na semela sapato. Ato chemai, ato boaki nini. Ikanga mika. Foza pena nzete a kombo peno bando gratter na sia semel. Nde mona bokabwani. Soki te. Surtout ba semel ezaka ba dan wana. Koti saka ba plan na semel wana ya osagalati. Il y a des rumba comme ça. Donc Ferré, jusque là, ana rumba intemporel te. Asa non effort, alukana rumba intemporel neti Aziza. Il y avait Nabiso. Luciana de Mingongo, Aziza, sans bleu. Zembu wana, tina nini ngana una, baseki ya mokili. Comprendre? Redi Amisi, ana banzembu ne intemporel, oyo kabineki yango nde yango. Nasuki nangao ya bino, pardon, douleur kaka. Arrêtez la musique! Arrêtez quoi?